Mbote bandeko, mbote bisika nyonso bozwami, rapidement nazotikela bino video ya ndeko na biso Beni Bolanda boyoka o nini ya zoloba epa ya ex-collègue na ye Patience o azalaka danseuse pe cheftaine à l'époque où ya bandeko bina ndeko na biso Beni azalaka danseuse epa ya Koffi Olomide pona ba oyo baza ko se rappeler na été na album Affaire d'état et danger de mort elle était dedans yepe azalaki parmi ba danseuse o ba portaka Koffi Olomide plainte bandeko na biso ya basi oyo soko tali bango apparemment c'est comme si ba o souffrir na syndrome ya Stockholm. Syndrome ya Stockholm, c'est comme si yango ndeza ko déranger bango. Comment expliquer, bien que 10 ans, 15 ans, 30 ans après avoir quitté Koffi Olomide, c'est toujours Koffi qui revient au centre, il y a ba conversation na bango, il y a ba débat na bango, il y a ba dispute na bango. C'est comme si elles ont du mal à se détacher de Koffi Olomide. Pour bango ba présenter biso Koffi Olomide comme un monstre, comme la personne à sala bango mabe mingi, comme la personne à zongi saboaki, mais c'est toujours ce nom-là qui revient. Ba guerre na bango ko swana na bango, c'est toujours autour ya Koffi Olomide. Eza likambo santé mentale oyo bandeko. Eza un sérieux problème na communauté na biso. Tout le monde aka makambu boité. Bandeko la biso oya basi bazo souffrir. Normalement, il faut pas se faire consulter. Parce que c'est toujours Koffi Olomide. Bien que vous présentez biso et le la monstre. Mais comment expliquer-t-il le lobo soane la kaye? To ute ko assister nango awa na BBC il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Yeli susu atika kata yesus kozonga encore une fois avec patience. Donc bakibon mbandana bango bazalaka nango tango babande ko bina yango bazako continuer yango ti lelo et pourtant à un moment où chacun devait faire sa vie, chacun devait se concentrer na makambu oyaye. Je vous laisse un peu suivre comme ça mutu na mutu attirer oya koki koti. L'asile en fait. Koffi Olomide to baka ngunda na kombo na été. Bakosi yo en fait machanga au simbi courant au zangunda na komba kofite. T'as compris? Na Koffi Olomide Antoine Agwe Pamumba oza okozangunda na kombo na été. Ce qui basé yo en fait ba yebiso ke béni quoi que ce soit ou ba béni. Mon frère ba simbi so touche machanga au simbi courant. Tout ce que tu vas faire là. Yaya ozo posa na barchive eza ozo posa na ke obandi ko finga Koffi Olomide banana Afrique soko zangunda na yo sambela nzambe na ba choza ba chance na yo komisa Yesu ozo ngunda na yo mais na kombo ya Koffi Olomide okozangunda te tu auras jamais l'asile au nom de Koffi Olomide. Tu comprends? Pona kenena za mutema mabete ne ba ko traitenga, j'en ai rien à foutre. Les gens qui vont voir cette vidéo là, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas demandé l'asile au nom de Koffi Olomide. Boki ko tuna na Nanterre, boki ko tuna na Versailles. Na boka munda na komba Koffi Olomide te, na boka ngona pena mafinga te. Quand toi tu insultes les gens, quand tu as insulté Koffi Olomide en Afrique, au commissaire un moment, tant que ba promettre au poto, bandi ko finga Koffi Olomide. Moi j'étais pas là. Donc les gens, dites à tes gens là d'arrêter de me taguer. Je suis pas votre camarade. Yo ne ozawana. Maman, na comment nzambe sur la tête de ma mère. Yo manque maman n'a respect, naza na archive, naza na ba vidéo na écoutez nga ko tout lelo hein. Na ebitisi baba et comme linga ngo lelo. Na moni nengo le ba ke Koffi Olomide alalanga na maman nanga. Ma mère c'est pas ta camarade. Ce qu'on a orpheline. Ce qu'on a orpheline de mère ou de père. Moi, Dieu m'a fait grâce au jour d'aujourd'hui. J'ai toujours mon père et ma mère. Maman, les kunyango ya nini. Oko lo bake Koffi Olomide la maman nanga na bandeko nanga yokuto pesi ba parents na yo maman. Yo talanga na telenga na tala ota. Yo tala benditka pinga katumbai tala o talanga na tele makasi. Yo mungu to beta na bien que ngana za idole na yo. Maman, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Moutou comme finga wana. Maman, réputation, hein? Réputation, c'est le respect de soi. Réputation, et ça, respect de soi et envers des gens qui t'entourent.
T'as compris? Mais la reconnaissance, hein, la reconnaissance, laisse-moi te dire un truc. La reconnaissance, et ça, hein, la reconnaissance, parce que la reconnaissance, et ça est loco, et ça, la dignité, le respect envers toi-même, soi-même, et envers les autres aussi. Na répété l'issue parce que na moni bino bato bozaneti moi genre la bête la musique mais la mélodie en baté hein ba mixanga moi quand la coca za makambo na ngai te. Tu comprends? Désolé ma chérie. Soko ngo ko funda ko solo midi na poto a okutananga. Là je te jure au nom de Dieu. Yo oloba ke ko fala la maman nanga nanga. Ebe te tona balona poto awa.